lobi boye bakanisa te mboka mutu ekotikala mboka mutu kanisa mboka na yo mokolo ekoyindela yo kuna oya kokuta papa na yo na mama na yo batikala awa nini bakoyamba yo ndenge nini soki yo kanisa la bango te ko kanisa na sens nini neti domaine oyo bango bakanisi na bilanga biso balandi ya misala oyo tozala dynamique po bango bazwa échec te soki bazozwa échec yo komona nde na tinda kimbongo na ngai esali musala te mais lokola bango bakutani na ngai Fantastique info, mbote na bino, na maloba ndeko na bino, Lucien Bokite, depuis la commune de Maluku et précisément la village Moucheni, donc sur le comité Doumi, au Kousani Mouké. Alors, naza na terrain, na concession, na domaine d'Adia, où il sali 2 semaines passées, tout la kaki ba tout cela qui n'a pas payé à la Ouazali. Agronome responsable des travaux à tout pesa qui bon pour la sarclage alors naïe tout ça la visite ya ça ne ça papa ya la mote na yo mbote papa voilà to ekota la yo o la kisabiso musala ya sarclage nengo salami nenge salami na bato kota ki va netiso to kokende to kende po omona na miso koyoka na mato eza mabe vomia omona musala ndenge bato basali. Voilà, on a peut-être un rendez-vous. Et aux je crois peut-être après 2 semaines ou 1 semaine, dans les cas régulièrement, pour nous tali sané, mais ça les autres qui bien. Les autres, ça fait moi courage. Wana vraiment, na sepeli, na promesse wana. Chaque après 2 semaines. Tala biso. Tala lelo, ndenge oyaki, na pesa ki yo promesse nde. Après 2 semaines, au Kumilangai, Talandenge, Babimisi, jour to yaki, awa biloko union se monana kite, ezalaki matiti, mais lelo matiti ezate, ezo monana milona oyo tolonaki. Voilà, milona tolonaki, tout mes cafés me rotambola parce que lelo vraiment ngi mona yango très bien. Il y a sarclage nebo sali, donc je crois na ba konzi ya domaine d'Adia, ba otala biso. Vraiment, bazomona nengi bosali sarclage. Alors, mituna ezanga raté. Nako tuna papa yala. Tuna ngai motuna. Oyepo na mituna. Na yepo na mituna. Alors, melama ya malili, motema ezala pio. Na melima ya malili, motema na ngai eza pio. Po mosala oyo nga nazo sala, po lokumu na nga pe ekende. Na bango pe basepela na yango. Bango bako mona nde manyoko oyo dali akufa mingi yeyo dali akufa ka mingi po perote peto yaki kolona ezalaki perote ya moi imiti lelo yo mbula malunga ezute mais be espace oyo netawa oyo na oyo ezali 1 mètre eza bien ce qui tozu oyo moko awa ekufi oyo ekufi 1 mètre oyo eza bien tango mbule ekobeta na kozala conscient mosala oyo nazozwa tende ya mutu eza ya ngai po tanto nde so masango ezala ngana lingina lia lisango yenkolo bilanga lie nanu te ata eloko ngai deja mutu nazali sur terrain na lie lisango na kosala na kata boutique bat bazungisa manyoko awa ezala plein poto benga 1 hectare soki manyoko ezungami te to chebo na miso zomona 1 hectare metango to kosala record ekoya kopesa biso to ya demi hectare wana ezali mosala ya kufa na bambongo yo donc pesa demi hectare parce que il y a espace leki mingi ndakisa oyo ngana lobi yao bandeko balandia fantastique info o bozo na biso mokili mobimba tozali wana pona bino pona osala mosala bandeko ya domaine d'Adia babengi biso mais pona kotalisa makambo na bango ya terrain mais ezosunga bafamille ebele ezosunga bandeko ebele mpe bazozwa mayele na nsima ya video oyo tosenga na bino toujours manifester ba o bazosepela mosala tozosala ngo moke bozali bozala na silence te pour manifester on a besoin de ça parce que
il y a d'autres personnes au bazo combattre biso balingi même tato sa musalote. Papa Papa Yala l'international, mais je pense que c'est alliés belé. Je me crois dans la CPL vraiment la sincérité, non nous constater que non, c'est vrai bolona qui 1 hectare, mais vie bah espace écrit mais na bah c'est moi ça va variété au monsieur kufuana. Ceux qui va salir récolte au lieu de ça récolte il y a 1 hectare et que ça demi hectare. Par là l'anga songela on a mutuna mo lobaki liboso que non variété à Dali et kufaka pamba pamba elingi kolobanini parce que au kumisaki yango na vidéo mosusu que non Dali ezali variété oyo et sengeli kolona Dali ezali pona kosomba lopango Dali za pona koma na mbongo Dali pona somba moto Dali pona somba quête alors même variété on se kufa kufela lingi kolobani papa ya mais par rapport aux variétés oya mosusu ata boutir nango soki okati biso awa boutir okati lelo lobi oloni pona nini mai save na ye eza ya kokauka eza lokola ba variété oya mosusu te. Ah donc so totali bien na kolona variété Dali soko pindoli yango okati lobi oloni mbala moko or la variété mosusu ezala nini totiki une semaine et bimi mai na simoloni soki otiki Dali une semaine okosala musalate okomona nde avancer parce que le loma na mona bilanga kitoko en attendant sur la pena bandeko na ngai ba papa na ba mama ya lokumu oyo bandimi ke Kongo bonga na nzela ya bilanga lokola ngai nazui mission ko kitaka na ba terrain boye pona kotalisa bino alors là to sala bilanga to poni variété photo ye ba détail na ngonyo so sepelaka te bilanga to te no ba illusion moko te ki ka ke bilanga o gagner mais bilanga ça vraiment pas c'est 5 sacrifices bilanga 5 kozwa tana yo au moins to landela bilango total ke non tout le monde qui est belé ba vie des belé a ezalité donc kota la yango boye et j'apprécie aussi la sincérité à papa Yala naninga zo reconnaître que Koufi l'air mbule ko beta parce que so lo nengo siko ko bimate vi que ma belé zali ya koka ou kamakasi ko bimate alors mais koto to moni que non ils ont vraiment respecté papa Yala o ezali variété nini so ko yeba oyo ezali lindalala lindalala pe ezali criture oyo po tozalaki na ba critique une affaire de 9 variétés est-ce que quand on a une variété vous avez comment vous pensez qu'il y a un na mutu tozali na RAV numéro 1 recherche agronomique et vulgarisation ezali ewutaki ba Congo tozali na Ilenda na nani 028 oyo mundele mpako oyo mundele ye moko ayaki nango kala tozali na 419 na ba jachère na biso oyo akokoka lisusu te kopesa biso production ya bien nde na sorte d'ouverture tokoyo kotia 419 tokozwa production ya bien 419 totekaka ye pona manyoko totekaka ye pondu totekaka bouture totekaka manyoko ya mobeso bato batokisa balie 419 tozali na 326 tozali na Ilona eza variété na jus sika ponga moko na za multiplicateur ya ba bouture awa na mboka motienne papa Yala tango nga na jus Ilona eza na marché te eza na test tozo tester eza na bilanga 9e mois na pikoli na tala ndenge ba mama na kobenga quelques mama na pesi bango nanu basala kwanga totala kwanga na ye ekopesa biso ndenge nini po ba kwanga mosusu komona nde manyongo zo mona vraiment manyongo ya pembe bozolia mais soki osali kwanga mwindu kwanga wana na marché ekotambola te mais ba le pe kwanga mwindu zo uta bino oza pemi na mai ndombe mai bosala ezaka mai ndombe laksi mwindu donc mai wala bosala ngo kwanga zo influence pe bota kwanga na bino te mutako sayote première qualité ya kwanga so tozu kwanga ndo ya mwindu mingi ezo uta ba Congo et ça na bango par rapport na biso eza différent biso tozana na kwanga tozana mai ya mwindu mais kwanga ezalaka pembe papa Yala moni biso fantastique info tokendaka partout mamozolo ba oyo c'est facile là kende lobi na Congo central là tuna bango que non kwanga mneza ndeni bango kwanga na critiquer bango te eza modalité ya kosala kwanga na bango par rapport bango na biso eza différent biso to pompaka yango tango ye lobake muto yo ayebi kosala te soki awumisi kimpuka wana yo komona kimpuka epesi mwindu mais biso kwanga mwindu tozalaka na yango te
Quand vous allez en côté, on va continuer un peu là. 1 hectare, mais une autre petite question. Moi, j'ai que de petites questions pour Nayo Papa Yala. Et pour 1 hectare, au bengi na domaine d'Adi Aboluna qui a manioc. Ezali boni, ezali pona, ezali na dimension nini. Nengi tozo mona ngoboya parce que 1 hectare na moni ezako ebanda ki wana tozali na 45 mètres sur 405 mètres pour écourir 1 hectare. Ça c'est vrai? C'est vrai. 45, 1 hectare, ils allaient n'habiter. Sauf sur 50 mètres sur 2, c'est 1 hectare. 1 hectare. Mais le big sur 455, il y a combien 2 hectares? 2 hectares. Et ça, 30 mètres sur 400 oyo. Donc par là, vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas la précision. Pour place oyo, mutamisala ki labu, ezalaki muntu mususu. Ngainde na ye kolona, tang na ye kolona, na zozwa po na dimension ya ba billion tozana yango 10 billion yango wana ezopesa biso 1 hectare. Na 10 billion wana tango ezopesa 10 billion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11e na moni on kuna 11e wana ezali ya hectare oyo kuna mais vu que tolona ki manyoko yango wana to pusi eye na hectare oyo. OK, donc 10 billions est égal à 1 hectare. Oui, bon. Là, on va faire un autre élément un autre jour par rapport à cela. Moi, je continue un peu de voir la beauté. Moussala ou Bossali, tu vérifies vraiment sarclage, relais, mais ça va parce que dans un matin, on a mingi. Pour nanata la nenge, Bossali Moussala. Alors, papa Yala. Ouais. Nazana posa na aussi, s'il vous plaît, papa Nangai. Variété oyo. Boloni na domaine d'Adia. Comment on a nini oyo? Oyo. Oyo ezali nani? Manioko ya jaune. Oyo baliaka nango nguba ya mobesu. Bololote. Bololote. Kombo nango neti nini o? O le 800 soki 129 yango. O teke 419 yete. Oyo nani nsansa. Nsansa. Biso toliaka yango ya mobesu na babilanga tozolona. Tanto tango mutu oyo azali di domaine te. Yo tindie katilangai dali. Yeko kenazo kene azokata eloko nyonso etelemi na bilanga komo boutir ya azokata mais soki nga moko nazokata boutir okomona partie est-ce que okola que biso ngai karaté ndeko na yo mwana na lycée Mbokite te mais balandi ya fantastique info mingi vraiment mokolo fermé oyemoko pe na bandeko na biso muso bazota la biso okola que biso Dali. Alors pour avoir la biso ngana préciser na bandeko ya fantastique info Dali ezali combo scientifique te ya variété wana ezali combo ya papa oyo akoti seki yango na mboka mucheni nde bapesa ko bapesi variété ngo combo ya Dali soki penza basungi to kemona papa Dali wana to solo ana ye to kapima kanisi na ye par là yozola na biso de partout yeba que ça aussi possible yo pe oyo mema variété manioko uta nango na pays ozali bakopesa ko pe combo na yo. Donc voilà un peu d'angala le labino. Tu continues la question na biso papa Yala wapi variété Dali na ba boutiro olonia. Variété Dali. O union sozo mona eza pembe pondu na ye pembe wanande Dali. O ya mosi oyo. Oyo Dali. O Dali. Ye toujours batu ba agronome mingi ba ko critiquer na ba ingénieur nde azana mosaïque. Abotama ayaki awa na mosaïque metanga kokola na se ya manyoko omonaki manyoko wana. Donc, ça doit être bien parce que Fantastique Info est allé université buissonnaire où est Tanguy Sarabatou, ils allé professeur. Beaucoup de respect pour notre papa Yala. Comment on a tous embêté au thé. Il y avait que nous sommes ma famille belé, nous sommes abattés belé y habité. Mais bazo maïle na yo. Au lobby na biso boye que variété Dali. Les ali variétés zo botamani ko munene makasi mais école la kaka na mosaïque wana mosaïque yango yango. Mosaïque pour mon indénié pondu et kanyi makofi mais biso tango yaki liboso il fallait tout ça là soit ya multiplication ya kulungola ba butiro et pour tozali ba multiplicateur mais toujours ezo continuer na mosaïque to moninde ezali lulenge na yango moyen to continuer kulungola. Mais pourquoi le baki na une vidéo je sais pas précédente où il y a le baki que
et ça selon ndenge na otela ba vidéo yango kolobi ke non Dali ezali meilleur pondu ou bawele la rango maintenant mozaïki bongo Dali pondu oyo na kiteke babengi inyo ata na bamboka mosusu na biso ya bandu ba pondu oyo ezaya ko kangama batu basepelana yango omona mutu mama ake na bilanga ezana ba pondu efungami me ye azobuka yango ezala sukala koleka bande ko fantastique info na isa rabino toujours bémission na biso yo esenga kolanda ngo toujours na kaye na bik ozana moi leloko ko komela zozo rabanga yele tebi ki ba penser ebele ba mana mission na fantastique info moi bon na rango toujours parce que papa bazo pesa mayele en attendant toujours continuer toujours otala ndenge basali zayeke zuyete azana katabila bandela papa yala balandi fantastique info yo omoni neti oyo mo à part kokonda na ye pona moi mai zate mais mozaïque zuyete pondu na ye ezaya kofungwama akosala eloko te bakosangana soki ngai moko multiplicateur ya boutir na koti na bilango oyo batindi nga nakata boutir nakoyeba boutir nini nakokata boutir nini nakozanga kokata mais ntango biso tozotinda baprofane oyo bazoya epa na biso bato ya par jour bango azokonte journée na ye ekoka na mosala oyo ye asali akopona te akokata bikatakata. Voilà professeur Yala international Yala. Merci pour la maëlle na yo na ndenge ozo sunga ba famille belé o bazolanda aussi kon internet vraiment. Alors toujours continuer ko vérifier ndenge basali lelo mo permettre nga na koma tina 11e billion na yo pour na to talisango net awa vraiment papa Yala pondo ezalité hein. Mais eza boutique dali ndenge na yebisi yo. Naza conscient na misala oyo laso ekufi manyoko ekoli nanu te po tango mbula ekobeta manyoko oyo nyonso ekomata na kulinga nde tango manyoko ezomata mbula ebeti pondu esukami tokobuka pondu oyo tango biso tozobuka pondu deja tokozala oyo ya kolone toloni ale tango oyo ezobima babimi ndenge moko okomona ekozala. Voilà, toujours continuer toujours qu'on vérifier parce que tout le monde peut faire un moko pour nous les alités, exactement moukier, donc on devait vraiment passer par là, tout à là, pour nous relaxer balandia fantastique info, mingi na patron ya domaine d'adia, n'engé moussa les autres les gars. Alors, donc souki awa non na sali sarclage je pense. Il fallait na trouver bango bako kolongola yango. Donc ça déjà la 10 wana. Mais est-ce que ça tina suka kuna? Tina suka ye wana ke tina suka basalite. Voilà. Il fallait na trouver bango basala yango ezana matiti. Bon. Voilà donc mais en attendant peut-être ça mama ya matembele koto yo. Matembele toko tama parce que ça kaka. Matembele c'est que bolona ki atako lona te. Tolona ki. Yango. Wapi yango? Yango. Yo moni. Ya liboso ekawusi oyo. Ya mibale yeyo ye kokota. Mbala wana omona ki banyama wana. Bilango oyo nyonso tous les 1 hectare oyo matembele ezala. Mais je voulais aussi signaler que il y a papa na biso balandaka biso. Et na fantastique info il est pas na Doumi alobi ke malade ya matembele et sali vraiment rage koto na neo. Alors que on a précisé la message. Wana merci pour témoignage yangai elingi komona na neti nazo wela raison na ngai. Bioté alandaka biso ne papa belé bazolo na biso sikoyo. L'air amona ki vidéo na yo asali la kinga message pour dire que non voilà papa Lucien yebisa ba kolo ferme domaine dadia que malade koti makasi na matembele Doumi kuna pona matembele mbala ebimi malamu tane mbala ebimi malamu ata mokete batu nyonso baloni mbala na période biso tolonaki ka ba moni ka boye yango wana nazo regretter puisque muta dépenser mais azu échec na yango ye échec wana akotia sur yete azo chanete epa na ngai mbala elingi soki awa tolingi tolona mbala yo moni na stopper basala lisu sarclasse te batika awa mbongo oyo nga na tika ki $40 bako bakisa $30 $40 le sous pour mbala wana ezalaki ko bakisa $40 et $30 mais lelo lokola le prix fixe officiel ya labour ye monani c'est
$80 soki $80 eye bakobuka 80 000 to $80. $80. Ah, ya labour, ok. Labour. Nakomona nde basala ba billon nakolinga te basala plat babuka ba billon oyo ngai nakoka kolona bimilona oyo ya mosusu me nakolinga nde soki na octobre tokoyo kolona mbala soki octobre eleki nakolona lisusu mbala te nakolona manioko. Okolona manioko. Parce que vous êtes spécialiste la manioko. Manioko. Mais yo ozolota bien nini omoni eloko yo oye brisement oye kokutanga na zo epexe manioko na kolungola poso manioko wana euti gauche droite te euti na bilanga na ngai. Voilà. Merci beaucoup papa ya la melasoi. En attendant on a continué sur côté la côté nenge. Yo levi mbala ezate omoni ngeli mbala ekawoti na kanisi na yebite soki opesa ki bango information ya papa wana ayebinga te ngape na yebi yete mais a témoigner ndenge lolenge biso tomoni mbolo oyo pona mbala tala yango oyo yo zomona eza lisusu na tina te ndenge rage ya mais ça qu'est-ce que eloni okoloba parce que biso fantastique info butu Tongo midi pourquoi tozo yebisa bandeko na biso ba congolais o bazo yoka lingala langi ongana tozo solola que ba penser ba repenser ko investir na mboka na biso mais mingi na domaine ya bilanga pour na nzalesi la mais ba investir te ka pour na perdre te ba investir pour na ba gagner pe ata mukie parce que ndeko nyonso akenda poto azara toujours na sourcil et excusez na terme ko divorcer un peu na à chaque fois il y a atindaka mbongo alukara toujours ça la mo activité moko oyo na pays ezo pesa pe mbongo zo sunga ye ezo sunga pe famille na ye alors olobani papa ya la pona likambo wana ngala lobi boye yoka na mambala na maboko papa journaliste vraiment na sepeli na acte oyo mama oyo basali bakanisi badimine ngai groupe ya 2 ou 3 plus pourcentage ya bato yo bazana misala te tant misala na bango eye nga nazozwa bato wana bazosala misala mais na ko regretter bango balona na posa na bango te bango batuna ngai mutu nazali na terrain poto kwa kozala likanisi moko échec ezala te tozwa soki tolona manioko quand même kuna manioko ekufi mais ekufi net mbala te. Mais tout le monde quand même parce que mon colo domaine alors qui masangu et puis si échec vous êtes d'accord nangai naza d'accord koyebi aux alines de aux amutolo na koyebi déjà budget kolona maïs ça combien même à 1 hectare koyebi mbongo esenga non nazoyeba très bien yemi bale alobi akanga maboko taloni susu mbala yango oyo elie banyama mutu te alie. Voilà. Na masangu na ko expliquer yo na masangu yende azaraki suivi ezalaki to beta ba mona te mais to tala ndenge pesa tanki to yo tshana place yo mi tshana place na na moni berero wana yango wana ça sale soso maniok oza kuna là nous constatons déjà que il y a de vide et yo mozo mona ki yo lobake ça semblerait que les résultats nango ekobimate vraiment na récolte à 1 hectare vu qu'il y a de vide. Micha na place ya bakolo ferme yo. Micha na place ya bandeko na biso. Pona koyeba souci o ya zo dépenser. Ngai pe nazali na kata souci wana pona sala bilang. Na lobi boy na promettre. Na bibite bon. Hein? Oyebi bilanga na ngate. Bilanga na bibite po milano tambala minene tamanyo. Tete ngambala na lona ki. Tamanyo ta minene. Manyo na ngai na lona ki na temps ya bien. Na landela qui suivi nango très bien. Manioko pour sur Magnon mois de septembre. De janvier février. Wana temps ya bien oyo tozolo na bila. Otia manioko na mabele. Otia manioko maya mbula ezali. Pona tika na bandela maloba na pa bandeko na ngai. Voilà balandi ya fantastique info. Nebi ke mutazana bato ya kufa zate to landa mais ngira préciser un peu na temps oyo parce que ba vidéo to sala oyo ba retomber na yango to remonter nango na 3 ans 4 ans 5 ans c'est-à-dire muto to sala bilanga na terrain lobby pour na réussir na manioko mais ça d'une manière générale to kana kwena bino koto biso nyonso bilanga nyonso manioko il faut que tu manioko na mabele entre période ya
septembre 10 janvier. Alors si vous voulez nazongele aux caméras, on a retourné bon manio dans le domaine d'Adia et l'onamaki na Sanzani. Oyo biso toye kolona le 4 na bandaki kolona yango le 14 mois d'avril. Mois d'avril. Na ye ko silisa vike boutir bata ko kata boutir manœuvre na ye ko silisa. Avril mbule beta kana. Mbule zo beta. Mikoza mingi te. Mbula mingi te. Manyoko wana ezu mbula malunga te. Po manyoko po au resur manyoko il fallait mbule ezala 6 mois successivement ezu mai ya mbula wana ozana réussite à 100%. Merci beaucoup Papa Yala na tondi vraiment botondi et na ndingo ya minga ina mboka na yo o meminga pe na domaine dadia o meminga moka to mi patron ya bilanga oyo o memi balaki balandi belé ya fantastique info o batali oboye na linga comme la so mai na so ne mai moteme kita malamu o lo ben pe message ya bandeko na biso tozo benga ba investir lo nyoko ebisa bango na lobi boye ba kanisa te mboka mutu ekotikala mboka mutu kanisa mboka na yo mokolo eko yindela yo kuna oya kokuta papa na yo na mama na yo batikala awa nini bakoyamba yo ndenge nini soki yo kanisa la bango te ko kanisa na sens nini neti domaine oyo bango bakanisi na bilanga biso balandi ya misala oyo tozala dynamique po bango bazwa échec te soki bazozwa échec yo komona nde na tinda kimbongo na ngai esali musala te mais lokola bango bakutani na ngai ba regretter te po na mbala na masango nga nazalaki na ngai te mbala nde ngai domaine mbala nga mutu na tie na ye kokutana na maladie oyo mais ba regretter te na mois ya septembre soki mbula makasi ebeti bokoya kokuta awa nga na kolona manyoko ye a supporter bion na ye na boutir kosoma boutir ngai na kozongisa manyoko awa bilanga ekozala très bien na kosepela jour ya azoteka pondu soki pondu avant na buka pondu journaliste akoya a filmer ndenge bato bazobuka pondu na ndenge tozomema na motuka wana nde ya kozala na esengo na motema na ye. Voilà, tika ete nzamba apambola yo. Apambola yo pe na apambola bango pe. Voilà, Papa Yala lobi apambola bandeko nyonso bazolanda fantastique info. Ngai pe na pesi vraiment mbote na maman Françoise depuis Angleterre, na pesi mbote na maman Gracias Fumunketo, mbote na esika zolanda biso depuis PKK Angleterre, na pesi mbote na bandeko ya le chérubin de la terre, maman Charlène, na maman Thérèse, mbote na bino vraiment. Et na pesi mbote na bandeko nyonso bazo investir na bilanga, bandeko ya bomferme bomoko, bandeko ya hymne tue na pesi bino vraiment mbote nzamba za na mabota na bino tozo continuer ba découverte bandeko tozo na posa ya soutien na bino bobenga biso pona to solo la parce que eza important to yeba que musala to sala ezo koma pa na bino pe ezo sepelisa bino boze la tête botuna ke no point to sala so vidéo te tozo na besoin ya ba encouragement na bino mbote na maman Micheline Ferme et Benezer depuis qui sala 3. Voilà, tu rencontres ma recherche na biso pour na bino Zambe azana mabota na biso to kutani mbala ya sima Lucien Bokite depuis